mopepe mbonge na simba kaka kondima nayebi lisungi ya moto eza nde vanité ata eumeli nazozela tunanga mpo nayebi epai na Yesu nde lobiko nanga ye ezali pinzoli nanga un jour akopangusango loboko na litama un jour akolongolango babota ya motema un jour akokausango nateli ye motema nakoyoka soni te soki nakomi na suka ngai nabelela kombo na Yesu nde makasi na ngai ye kombo na Yesu nde lobiko na ngai ye aye aye nakotika yo te mosika na yo ngai nakoka te naza lokola mwana sosoe na malili ya mvula nabata mawa pie naye nasiya mapapu na yo nayetola moto ya nzoto na yo yaya nakotika te nakotika yo te mosika na yo ngai nakoka te naza lokola mwana sosoe na malili ya mvula nabata mawa pie naye nasiya mapapu na yo nayetola moto ya nzoto na yo yaya nanga nakotika te Mungu na aya kokabulanga na Yesu nakolinga te moto moko aya kopekisanga na salela Yesu esengo na ngai eza na Yesu makasi na ngai eza na ye elikya na ngai eza na yo sekure na ngai oh assurance na ngai oh maya bomoye nyonso na ngai Yesu oh ata bapasi na minyoko ngai nakotika yo te ata kozanga na maladi ngai natingami na yo kino suka esengo na ngai eza na yo makasi na ngai eza na yo sekure na ngai eza na yo oh elikya na ngai oh assurance na ngai oh maya bomoye nyonso na ngai Yesu du Tout-Puissant. Il te couvrira de ce plume et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Gloire au Seigneur.
Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo à cause de la foi, mon monene sangisaka bato akondima miso primordial bato babongola nde mitema rendez-vous monene yakambala moko na mbula oya tosangana po totombola nkolo yesu mangomba nyonso mikolo nyonso tosangana lokola motu moko. Bana notre père bana CFC bana Codef makambango yango ye makambango ne yango yo à cause de la foi 8e édition na terrain ya Bouddha les 15 na les 16 oyo engaye makambango yango yo tango yango ekoki toza ana CFC tobeta lisolo na ebsibino ke à cause de la foi 8e édition chiffre 8 et chiffre localisation tala bisika lipambo na biso eza localisé tala ndenge tokoza localisé à travers 8e édition et à cause de la foi tozale longona mumbu na kolo l'évangéliste international le porteur du Christ l'homme des chiffres Baxele Muto Simi Koda Kondima le pasteur Jean-Paul Maeda l'homme de la foi tokozala wana les 15 na les 16 na terrain ya Bouddha eza wapi na première entrée na njili wana ka na quartier eso koti kaka opuse mwa muki otali na gauche terrain moko eza wana nde bisika tokozala mukolo wana terrain wana kobongwa na maternité pona bato baoluka bana terrain ne bongo na maternité et bon na pe salle de fête pona biso ba ona to balité terrain wana kobongwa na yaka na problème oyo zana yango ozwa solution bisika na terrain ya Bouddha Nzambe wa mayata kosa ata salaka avant to kota mbozindo liso na biso lelo na sepela to la nana le mbo tango satana belemi kotuka pe kotolanga ye kolo yesu afandi na loboko ya tata nzambe kobondela pona ngai akobondela pona ngai pona longa tango nyonso e atakombongeleki makasi akosimbanga na loboko tokatisa elongo nakotalela seyo atapaselekelinga ye nakotinga masiyo kole atesengwe tondi motema pona yebi ete na bomo ya moto elonga ezalise na yo nakovanda na kombo na yo yango ezali bomba melo nanga nakoyemba nzembo na elonga nakotambola se na yo po ete oza Nzambe nakovanda na kombo na yo yango ezali bomba melo nanga nakoyemba nzembo na elonga nakotambola se na yo po ete oza Nzambe nakotalela si yo atapaselekelinga ye nakotinga masi yo kole ye sengwe tondi motema pona yebi ete elonga
elonga ezalise na yo Yawe nakutalela seyo ata paselekeli ngaye nakokanga masiyo koleye atesenge tuti motima kuna yebiete na bomo ya moto elonga ezalise na yo Yawe elonga ezalise na Yesu Masiya Nazareth elonga ezali na ye. C'est vrai, ata pasi ata minyoko tokotika nzelo te po ete longa na bomo ya moto ezali bobele pa Yesu Masiya Nazareth. Bien aimé croix yende mutaloba na biso so tondimi tokomona kembo na Nzambe. Ayo nakoloba na bandeko nanga na lisanga ya basantu nakosanjola kombo na yo na mokili mobimba po ete yozali Nzambe kolo Yesu motema nanga esanjola seyo kolo nzembo na yo na monoko na ngai ekoloba te mpona yebi ete na yo nakotalela seyo ngayo nakotinga maseyo Yesu Masiya Nazarete solo mpona yebi ete nase na moyoyo na yo na pasi bitumba nataleli yo na yo bipepe bambonge nasimbise kombo na yo na yo na vilanga nasimbise kondima epa na yo na yo Ma message confirme oui. Elongo na ye to simbi kaka kondima yaya to kende wapi na mukana na Marc chapitre 5 na verset 36 bayebisi chef à synagogue tiko tungisa mokonzi mwana sakufi Yesu Masiya tenaki konti ya maloba na bango te kolobi na ye kobanga te crois seulement Alléluia mwana kufa kiazonga kina bongo bien aimé nyonso ayo ekufa soko simbi kondima na Yesu Masiya Nazareth ekosekwa ndima kaka si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Yesu Masiya le chef et le consommateur de la foi. Bana CFC, Bana Codef. Alléluia. Bana de la foi TV partout à travers le monde. Alléluia. Yesu Masiya Nazareth. Total sa kondima liboso na ye. Po ete longo na ye. Ndeto bima balongi. Voilà, merci à Glody. Je pense que vous l'avez dit, le Mbo Kitoko. On a comme ça Jésus-Christ Nazareth, Zamba Solo Père Boy. On a rappelé les sous. Les 15 et les 16 de juillet, Toza Bongo, na terrain à Bouddha, à cause de la foi 8e édition. Bah notre Père, Wapibino, bah notre Père, Erango, Toza Zalana, comme ça Jésus-Christ Nazareth, Zamba Rondi Matatam, Somaya, Tapé, Tato la Bonne Nzam. Tomoni a miné nous à saluer à travers l'édition précédente, Kassalobi Silité, Azo Koba Nagosala, à travers son serviteur, l'évangéliste international et porteur du Christ, le pasteur Jean-Paul Mata, l'homme de la foi. On a rappelé que dimanche les 4, dimanche les 4, tozo banda séminaire moko ti les 11. Thème na yango ezani, thème eza moko. Plusieurs se réjouiront de sa naissance à cause d'un nom. Et belé ba sepela na mbotama na ye likolo ya kombo moko. Kombo yango nani?
Jésus-Christ Nazareth Nzamba solo pe abomo séminaire kitoko to banda yango dimanche oyo déjà dimanche na tongo to bandi yango lundi to kozana on a 16h na école de la foi mardi na 16h mercredi nde to zana on a codef na tongo plusieurs se réjouiront to ko sepela pour la naissance na ye à cause d'un nom après jeudi to zong suna pourquoi vendredi na pourquoi samedi na vanda na séminaire samedi à le 10 même samedi à le 10 wana toza surtout JFC Mubimba toza là na partir à 10h samedi à le 10 to ko solola na mombu na kolo à travers ma solo toza mombu na kolo to solola thème na ngo comme on to lobaka ma solo to yeba ba réalité ya parcours ya pasteur de la foi et ça qui toko minga ça qui ont déjà na mikili siko asuna Kinshasa to sango na le on a JFC to benga femme de la foi ba tenir sur ça qui toko mais les 15 les 16 oyo toza na terrain à Bouddha à cause de la foi 8e édition ouais bana kontima toza na to comme ça coller sur Masia Nazareth to la nana moi image à cause de la foi ndenge les gars na 7e édition et ça bien suivant notre père bana CFC bana Codef bana Nzambe nyonso na yeli bino sango ya sika sango malamu kolo Yesu Masia Nazareth Nzamba solo pe ya bomoi azana bomoi ne ko annoncer bino à cause de la foi 8e édition tokozala awa na terrain ya Bouddha et longo na l'évangéliste international le porteur du Christ l'homme des chiffres Muto Simbi Koda Kondima le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi. Ndenge est prévu le 1er pe le 2 juillet na Sainte-Thérèse et ezali susu kunate et komi awa na terrain oya Bouddha awa na Bouddha première entrée na njilo kotika opusani muke omona na gauche wana terrain Bouddha bisika à cause de la foi kozala tunanga jour nini du 15 au 16 juillet 2023 8e édition à cause de la foi avec le porteur du Christ, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Awa, eko bongwana maternité pour na bato bazoluka mabota, eko bongwana ambassade pour na bato bazoluka visa, eko bongwana solution pour na bato bana ba problème. Yaka boya na bengi binoto ya ebele awa terrain oyo ya Bouddha toko bondele longo na mumbu na kolo pe toko mwa loboko na Nzambe. Le 15 pe le 16 juillet à partir à 14h ngana oya avant na tongo déjà pour na kanga place na ngali buto sala lokola ngai première entrée ka ya njili otunika terrain Bouddha c'est pour opportunité ou avancer ka muke na gauche au mona terrain oyo et sika wapi à cause de la foi que la 8e édition le 15 le 16 juillet à partir à 14h yaka avant to saisir opportunité oyo to kanga Nzambe na temps pe na circonstance Nzamba Mayata akosaka te alobaka ya solo les 15 pe les 16 ngana zanga na kozanga te yaka to bondele longo Jésus de Nazareth a koko kisama loba mosali na ye à cause de la foi monolo monene sangisaka bato akondima miso primordiale bato babongola nde mitema rendez-vous monene yakamba na moko na mbula oya tosangana po totombola nkolo Yesu mangomba nyonso mikolo nyonso tosangana lokola motu moko Samuel,
esengelo simba kaka ya code ya bima. Oeza une ferme assurance et une démonstration. Biso to moni pasi tuna ba kulu tuna nga théâtre bazao. Biso na ba antenne ona ya to sali boye. Baso monter le théâtre na sacrifice ezoli kana même maison mais il y a un directeur qui arrive aso beta porte abi bima mais que papa na nga doguta na zote na église mais un homme qui arrive aso ba bima ozo kita na cataracte bancien antenne ba yebi ozo kita na cataracte ozo leka maya miso ozo tanga mais na simba ki la persévérance code ya kondima na suka ki na persévérance te et l'on a groupe les bons samaritains na simba ki loka mibale la démonstration ngomba kokolo soke benga rabato ko benga bino yebi sabino o matina cassette ba mikolo bazaba papa masumu ba yebi cassette imatique ezaka kilo o matana na ngomba ya kokolo o komi boyo kute na chef mo tuna na antenne chef Denis Malusa ayebi siyo ah pasteur na regrettez parce que bache bino na programme te aussi ici montage ya passe totekate lamba kolata tokata ba classe na suka na diplôme pamba université na ISC na kokate na teka na so mbongo ya ba frère ya passe na sombi caméra pour na retourner théâtre aussi ici montage ozo mete singa balobi na bo lekate tala ngomba kokolo na binza kitango siko na déception na tango wana pe ya tozo matababi tukapaso kitina rond-point ngaba Sainte Thérèse rond-point zui peine tam soupe ba demi terrain masanga mbila hôtel moyo kata katezate la persévérance et une ferme assurance. Je savais que un jour nzamba o se souvenir nanga yango koloba te nzambe komisanga lokola ye loba nzambe atambola ndenge nini po akoma lelo po yolanda banzela ona po sala nini okoma mais soko lukia mbangu o simba kis on a un parcours avec ce Dieu, raison pour laquelle je l'appelle le Dieu de mon parcours. Soutien ta vie à souffrance sans sponsor. Aujourd'hui 24 ans avec groupe Les Bons Samaritains. 24 ans. Simba Code ya chiffre 3. Simba la persévérance. Simba démonstration, ferme assurance. Simba démonstration. Balobio ko bongate lobi te wane lobi bino lobi nzambe te meta ye biso lobi moni yo to suki na biso alongoli blouson oyebi se na sepeli parce que pas yo suki et pas Jésus qui Nazareth aso panda mais yo olongoli elikia olongoli démonstration okomi souci et nzamba libéré parce que au salier confiance était la foi c'est une ferme confiance à un Dieu vivant. Atazomon en était physiquement, il est là. Yango David a lobi l'Éternel est mon ombre à ma main droite. Ombre ne na mulile mon na. Mais asa. Atoza na mulile ya passe. Ombre na c'est Christ. Ombre no c'est Christ. Écoutez bien aimé. Paul a talié. Abiloko zoyo kanga. Ne yo pozo kanga na poko alelo. Loko zoyo kanga. Paul a ebisie. Telema kambala mo. A telemi droit. O akita boye. O asala boezate tala ya so nzamba bigiso abigisio nzamba bigisa ate ya bandambu soka kangolio yango tika apesa mutu mo lokola kanela ye apesa mutu mo lokola zoe na likambo apamboli na gauche apamboli na droite oke liboso lipamboli osonga boye lipamboli esala melo kola nsama na kondima na yo mwazo ndima osala melo a cause yoka tuna batu ebi français malam à cause et à nos sagas négativité. Journaliste n'a pas souvent antenne benga papa to go change à cause des autres fortia mabeya n'a pas je bénis le Seigneur. Parce que français ils a battu ba salon. Yango sentinelle la terre mobile ba bien une sentinelle. So qui pona mutu ba changer mot ya français. Bon nzamba ko changer ngote nzamba ba langue nyonso. Nzamba minoko nyonso. Alobi dans le ciel, sur la terre. Toutes les langues et au confessé que y a hasard. Na lobi eliko loba boye nde nzamba pesanga. Et pas batu ba lobi faute ya nzamba bi te na raison ya.
na makambo malamu ya eza makambo si fe komelo na vie ya po nzamba lakisa munene na ye yango yebisi bayekoli oboni maladie ya Jean maladie ya Lazare eza po na liwate mais eza po na nzambe bayekoli batuni na Jean chapitre 9 yango aveugle oyo abota mwana oyo eza mabe ya batata na ye to ya ba mama na ye mais Christ alobi te ezaka po na kembo sani obino moni défaut à cause ya nzamba lobeza défaut te a permettre za la bongo pour kembo na esa nini eko kisama yoka bien aimé so muta belité to benge Jova Rafa poani so ki belité mutu pa belate ki Jova Rafa na esa nini a telemisi muto parce que trouva ki kati na ye kondima oye kokaki ko telemisa ye ko bikisa ye bien aimé na pokwa lelo nzamba kuta kondima mo kati no yoka moto kondima yoka bien aimé nazo fongolo ba secret ya récite yoka simba mala kozela wala so maite ba singate o de la fois nzamba zo memo bo ndenge ni bien aimé yoka ba secret moto kondima atalaka ngomba te mais atalaka weza sima ya ngomba parce que derrière la montagne il y a la gloire ta vie mais ngombe tele makawana po bando mona ka ngomba ngo problème ngomba ngo stérilité ngomba ngo ministère zo ganga te ngomba ngo boye bitumba boye ozo mona kaka boye mais soko lobité ngomba mutako ndima contour na gayote mais Bible lobi si vous aviez de la foi dans mukana Marc chapitre 11 dans verset 24 alors vous direz même à cette montagne déplace-toi de là déplace-toi de là. On a sepeli na Paul azaki na posa délivrance à makasi te que on a déjà on a te moto kondima nzamba zaka sima maloba na epasani oyo yozo loba yango nzamba osani centenier à lobby na Luc chapitre 7 Yesu Masia Nazareth ko ya na yote dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus-Christ, je n'ai jamais vu cette grande foi à Capernaum. Na monanam kondima ya boete. Eloko zo bomo za kondima. Tamba yaka koyebisa yo omoni boy obandi kolela lela. Tokutana na makambo na vie. Tokutana ba humiliation. Mais to telemaki na kombo na Yesu Masia Nazareth. Akuti moto na kondima. A PC code. Loko za na serir. Zo fongola parce que le bando zango yango alokolo ndimi siko telema mutu wana telemi na kei siko na batumi bale ya suka batu wana za Jean na Pierre bazole ka bakuti moto alolenge moko oyo Paul pakutaki bango pe mi bale yoka yebisie Pierre ayebisi bango ayebisie regarde-nous mutu wana taliba mais comme tango akopesa a comprendre a eza makambo ya révélation te mais ezali kamwa mutu telema tambola ezali kamwa kondima ezali kamwa est-ce que tu peux repasser demain te makama ko repasser zate a ezali kambu lobali lobanga na bi na bika lobali lobana mona bolamu na nzam Pierre atalié tozo tambola biso mais totiki Jacques totikali kaka Pierre na Jean Jacques azate mais yo Jean olala na tolo Yesu Masia Nazareth ozamu konza ba révélation na ba île Patmos on a moni Dieu m'a montré j'ai vu tika makamwa j'ai vu tika makamwa j'ai vu sana nzambe nous avons besoin to comme na niveau to lobby nzamba kokisi toi na posa tu dois savoir tout le Seigneur m'a dit ce soir oui le Seigneur peut te dire mais wapi suite na omona yo nengo zawana na omona bitumba makasi. Mais c'est écrit dans la parole de Dieu, ils te feront la guerre. Ngana sana posa bitumba te. Awa yo so sala nga diagnostic. Mais wapi kisi oyo pe Singapore nabika. Likambo ezali ya kondima. Yokana résumé yo muke. Nazana ba serviteur ebele baza aba papa nanga. Ba koko ba yaya. Soki nzamba permettre eza eloko na koiko bakisa lokola mwana mke gloire à Dieu. Mais na soyebi sana génération bozo ya na sima na biso oboza abasal basala nzambo boza a boyo kanga penza malam boyo kanga bien boyo kanga penza malam nazo bandela
secret à kotombwa mana ministère. Peu importe tous les messages que le Seigneur peut te donner. Socle nango eza foi. Yoka. Nzamba pe son message à repentance. Et Seigneur lui oyebisa muta tika mabe. Pour appeler sa vie n'est pas un âne. Mais il faut déjà en foi que Christ a zanzela solo pe bomoy. So en foi onate. Ote ya yepo nani. Nzamba pe son message. Il y a retour à Christ. Mosala nzambe ni na oyebisa yebisa ke na lola zonga moni ndenge nzamba zo bongisa. Mais tozondi mango par là. Tous les messages socle nango c'est la foi. Message à retour à Christ. Il faut ndima que Christ a ko zonga. So sana kondimate ato teibatu. Okoma lokwa kisenswa. Ba teibiso ngomba. Lokwa nazana kisenso ngomba mwa mpeshangana mona njili. Lelo ko longwa. Aina ndako bandiko bonde la fo atali fenêtre bi yo lelo ngomba tanga fungola bi okolongwa lelo. Abandi intercession kangi fenêtre bonde linzambe yo lobi na biso. Soto sana kondima toko pikola ngomba. Abandi ko bonde la so déclarer ngomba longwa ke ko boka manamai. Assisi prière amen amen. Siko fata la so ngombe longwe tote. Abando fungola malema lemba zo banga. Azo kengidi la zo diongila. Fongoli akanya lobi est-ce que ko longwa penza? Est-ce que penze ko longwa? Fongoli suye Paul. A fongoli muke akanya bangi tanga fongoli makasa tali ngombe za abia na yebaki na ngai longwa na ngote. Na yebaki na nga eko longwa te. Bible lobi tango Pierre a komi batali na Jean alobi tala biso. Mosala nzambe yozana message songolo message pakala. Soko za kondima église e oke musika te. Ezali kama kisite, ezali kama confiance. Soki papa sali nga confiance, na son seli confiance. Soki nga na sali papa confiance, papa ko song selanga confiance. Soko sali nzambe confiance a ko décevoir yo te. Ba tu belo sala confiance ba décevoir yo. Mais nzambe so sali confiance o sala dessus te. Or confiance c'est quoi? C'est la foi. Je crois. Là où ils ont dit non, Seigneur, que dis-tu de ton grand nom? Atali muto, talabiso, muto wana tambula taliban. Et enfin, alobine tala. Et ali kamba jante. Jazana ba message mususu. Mais loko la fanisa ona fuate. Ngasi ko pana loko ezali kamba lobiko ya foi, il faut tala ndenga Pierre. Pongana na fongola. Alobeso na kangina se. Akangi na likolo. So ina fongoli na se. A fongo na liko nazana code na code alobine talanga c'est que je te redonne elokaloba alobi boye na bakisite na longolite au nom de Jésus-Christ de Nazareth ayebisi ni wana tellement moto wana saini. Mon frère ma soeur na telemi a je suis le porteur ya Christ. Je suis l'envoyé de Dieu pour ta délivrance. Peu importe ma kambwana bamvou le sali. Na lingi siko comprendre que koda kondima ezali boso na yo. Yo kaka ozala disposer ondima ke lelo ezamu kwa lobiko na yo. Lelo ezamu kolo ya salut na yo. Lelo ezamu kolo ya délivrance na yo. Et tu vas témoigner le Dieu de la Bible, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur et Sauveur. Yaya soko zondima bako yeba lelo ke Yesu Masia Nazareth nde azanzambe ya solo pe ya pomoy. Soko ndimi zambe nanga pambola yo. Zambe nanga Yesu Masia pambolo. Zamba nja pambola yo. Yoka ndenge nazo saka nzamba pambola yo. Nazo ebisa mutu moko nzambe nanga mona yo. Nazo ebisa papa moko nzambe nanga mona yo. Nazo shite akoloba nzambe nanga mona yo. Soki bafandi saki yo ngana eko yebisa yo. Na kombo na Yesu Masia Nazareth. Okotika la mopakano te. Okotika la motakolela te. Okotika la motapasi te. Lève-toi marche. Soko tele mesiko zoami. Tozo ko acclamer le grand vainqueur de Golgotha. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on peut mettre la Yesu Masia Nazareth maboko? Est-ce qu'on peut matisele pour les longs na yo ozo sala na kondima? Est-ce qu'on peut mata makas ko crier ko le kamuninga wana? Est-ce qu'on peut ko mata mololo
eza feti na yo eske okoki komatisa lelo eza feti na yo batonga yo lelo nzambe azokata likambo na yo wana bazotonga yo nzambe azotonga yo wana bazotonga yo nzambe azotonga yo beta mwa mololo mpo le délivrance na yo eza lelo nani azosepela na délivrance na yo nani azosepela kokota na ye na porte na problème kobima na solution wapi mutongo azopousse bacri de joie azotatola elonga azolakisa ye azozwa code lelo vi na ye ezochange azozwa code akondima tala ndenge ozosepela maladi ekomi na problème tala ndenge ozosepela bajalou no bakomi na problème tala ndenge ozosepela monde atenele bacomprendre ozokota na destine ya vi na yo soki Jéricho ekweyaki na bacri de joie ekweyaki na so ya trompette nazoloba so wana ozopuse kaka ndenge ozokrie Jéricho na yo ekweya Jéricho ya bana na yo ekweya oyo alobi okozwa diplome te mwana no okozwa diplome te Jéricho wana ekweya pousse des cris de joie reba brosa kababa brese ndorobose yaya tombola maboko likolo s'il vous plaît mwana notre père tombola maboko likolo yaya uti mboka bapaya tant suppose la na biso na Sarcelles na Orléans tant suppose la te voilà l'occasion le Seigneur t'a permis tombola maboko likolo bien-aimé na lingo lele pa ina nzambe oyebisa nzambe Seigneur merci pour ekomi tango na nga na sepela kasi na ye pai na yo yo mto disposaki nga na ya milulu oyo tala na tiki likambo songolo tala sacrifice na sali yawe na lekisi tante souviens-toi de moi souviens-toi de moi oh souviens-toi de moi ya yo sana pene pene kuna voisin ndeko na nga osa nzinga nzinga oyakotika mutu te mon frère ngande kono na botami na quartier suka ya njil mais nzambo ayokelaki nga mawa na bamomo ya kolela yaya c'est possible asalela pe yo ndeko nango umeli mingi na pasi tombola mongo kozala 17 kokota na distraction te leta saki na yo sécurité veillée police eza tout autour ao bandeko baza bazoveille yaya yebi sam Seigneur yokelanga mawa souviens-toi de moi ozosambela na kombo Yesu Masiya Nazareth ekosala meloko etsama na kondima na yo bondela bondela yo yango yo nakutusaka etindami na yo nzambe yango yo nakosalela epai na kotambola ngai naganga kombo na yo bendele ya lokumu we ezali yo Yesu ata butu ezoumela ntongo eyotana ya Jésus Nazareth ingo tongo ekotana moi pe kongala suka ya konde biano oyo mokili lobi yango esalise mama maloba ya bombo ezali na yo Yesu yawe nasengi na yo tondisa ngai yebisa souviens-toi de moi matisanga kondima ngai nai kampiko nasengi na yo yawe tondisa ngai na kondima ata mbonge ekoya ngai nai kampiko yebisa ye sunga bobo merci yoka bien aimé nzamba pambolo po yo zopesa biso matoi poza na présence ya nzambe eloko ezosepelisanga komona nzambe azokutana na yo lelo po oza penza dispose na présence ya nzambe yoka sikoyo yaya landa directive à losambo landa ndenge tozokende tolingi tosambela bien mpe nzambe adélivre peuple na ye mais eloko moko nazo réaliser kati nanga eza na bato mosusu ata basambeli baomona bolamu ya nzambe te na mituni mpo nani baomona te est-ce que nzambe aza incapable ya komona mpe bango aza na lopango na bango aza nzinga aza na kati ya foule
Mais pourquoi nzamba komona yete? Ata nzamba moni ye. Akosalele te pourquoi? Parce que nzamba lobi. Yoka bien aimé. Moi si azaki na problème. Femme kanana ye aye na mwana na ye. Tala moi si aye na mwana na ye a passe. Douleur ya bo mama ya kobota. Alobi nkolo Yesu Masia Nazareth en face. Biki selanga mwana. Yesu Masia ebisi eza malamu te kozwa lipa na bana. Kopesa ngo pa ya bana bambua. Limbisanga na loba ete ezana bato ebele sans la foi. Nzamba considérer yo lokola mwana mbwa. Pourquoi? Parce que opesa ye vi na yote. Na moni te pona ndeko sa yamba Christ. Yako zwa bilaka siko. Nzamba opese code. Nzamba ofongole destiné. Mais yo yamba na no Christ te. Nzamba lobi yako osalo bolamu. Yango na sepeli to sala yo ngolu. O comprendre que ça tellement important na milulu o. Ndeko nano yamba Christ te. Makamuna eza compliqué. Balia famille zo lando po ozana sa makila ya libota. Christ alinga longolo na makila o mama botela yo. Okota na alliance makile sopana na ngomba Golgotha. Yango so inano yambi te. Pendant zolo ba yoso poussa na no liboso. Avant to yamba bandeko baka na lingi yo avant kana yo to sambela po nango. Ndeko pesa nanu Christ vi na yo. Okotu na ndenge nini? Bayamba ka Yesu Masia boy. Bible lobi oyo nyonso bandimela kiye. Nde apesi bango bokonza okoma bana nzambe. So kutana mosali na nzambe to mwana nzambe partout même na campagne ton église aloba na yo loba nkolo Yesu Masia Nazareth yo po lobi na fongoli motema na nga na ndimi koyamba yo ozala mokonzi pe mobikisi na nga nde soko sala yango oza mwana nzambe soko sala ngote atozo baptême atozo sambe l'église au service songolo si Christ revient aujourd'hui ta place est en enfer parce que aloba na yeba kiyote na salela kiyo alobi na yeba kiyote na liste ya bana nga bayambanga Seigneur et Sauveur yo zalate yango na ndeko no yambi Christ te oza motu ya pona nga mon frère pusana liboso a ko kipe muninga te ma sœur no pesa vino pa ya Christ o umeli mingi na okende église mais oyeba te tilelo o sosola ke na yamba Christ oyeba te bien aimé life le kozala pona yo yango na zo senga yo pusana ndeko na ngai vie eza compliqué oza na posa Christ Osana posa Yesu Masia Nazareth. Sans Christ il n'y a pas la vie. Sans Christ il n'y a pas la vie. C'est lui qui s'appelle la vie. Atoza wabi papa kota la personnalité na yote. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Bande kwa desas botika ba poussa na boye s'il vous plaît. Ça c'est quelle botika bande ko ba poussa na bossa la service aw. Bolanda bande ko kuna te bien aimé. Afaya aw s'il vous plaît. Yaya Osamo Tuya, mon frère, Nazande konon jilwa, mwana chang, na yo frère na yo, na linga kombingi ndeko na nga mobile, Osana kwen kuna, tala nenge fizo za la compliqué pour Christ azate, seke ndeko no de la foi zo yabisayo, yaya ba okabelo lipa lelo, lobioko zang, sekura za vanité, pesa Christ ebo moina yo, atabi tumbeko yaya, akotele makobundela yo, yango moni makambo salaka kitamuke s'il vous plaît. S'il vous plaît. Comment yanga pas s'il vous plaît. Tango salaka likambu wana soko zonge lobi na sali boye po na nini. Eza réclamation ba condamna yo salaka yango po ozana Christ te kati na yo. Opesa éviter muto protéger azate. Bien aimé, oza oyebi ba pesa yo mai baloba yango ndeza secours. Ba pesa yo singa baloba yango nde batela la famille. Bien aimé, mutapesa autant muso akufa. Soki na kufita ko kufa. Mais pour nini singa on est bateliete. Pour nini singa bateliete. Vanité de vanité. Biso na famille na biso soli kam toke no loba na cimetière. Bien aimé kenda ko loba na cimetière oza awa lelo za na posa délivrance. Na Deutéronome chapitre 18 na verset 9 à 12 nzamba soyebisa Israël tango okota na mboka ona la tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations. Qu'on trouve chez toi personne qui fait passer sa fille ou son fils par le feu, que personne exerce le métier des astrologues. Les astrologues, ce sont des personnes qui invoquent des astres. Okenana kwa ngangati. Oyebite lelo oyo etika la kuna. Basenga yo lambo pesa.
Voilà, wana à cause de la foi, il y a 7e édition à Sainte-Thérèse. Cette fois-ci, les 15, les 16 juillet, tous en terrain Bouddha, tout comme ça, Jésus-Christ Nazareth, merci. Et papa Fiston Bastien de FP International, agence à Solo. Merci maman Nathalie Zeko. Merci papa Emma, papa Ti, maman Joséphine, papa Emma les jeunes mariés. Félicitations papa Emma, félicitations à Bandeko Nyoso. Oyo, il y a notre père CFC France, CFC Allemagne, CFC Suisse, notre père il y a partout. Tous en amenons les 15 et les 16 hours. Délégation, il y a département, il y a presse, il y a France, il y a Kinshasa. Bon, il y a filmé, mais Boki Maté, pardon. Boki Maté. Papa Fisso Bassin de équipe, il y a papa Gédéon, Baboté, Bangonyo, Kinshasa, Boki Maté, pardon, Naza Posa Nabino. Tout ça, Msala Kolo. Yo sali l'inzambe Msala, Ozongi France na Kimi Nyoso. On a outi France, na komi Kinshasa na Kimi, na Lima Kamoyate. Tokum Sakole sou, Massia Nazareth. Il y a Aurélie, il y a Sylvia Mambi, Wabibino. Merci à l'homme de Dieu, le pasteur Kosilan, Nabosa Noté, les prophètes Chavli, Louzala, Nabosa Noté, les prophètes Chavli, on a CFC France, Bana notre père, Bisoyeyo. Notre père. On rappelle les 15, les 16 juillet, on a terrain à Bouddha, 8e édition à cause de la foi. Chiffre 8 et chiffre d'identification, puis la localisation. Toya, botina ba famille, tous allez identifier, tous allez localiser, et puis il y a Jésus-Christ Nazareth, Zamba Solo, puis à Bomo. On a rappelé les choses que dimanche, Oto Bandi séminaire au thème de plusieurs se réjouiront de sa naissance à cause d'un nom. Et bien, il va se faire un mbotama na ye, il y a Kombo Moko, Kombo Jésus-Christ Nazareth, Zamba Solo, Peya Bomo. Et pour ça, la Bongo, à partir de dimanche le 11, du 4 au 11. Dimanche, tu as Tongo. Lundi, na Pokwa. Mardi, na Pokwa. Mercredi, na Tongo. Samedi, na Tongo. Chaque jour, na Pokwa. Tozo Kenda, na président Junior Mobey. Tokendo c'est évangélisation. Toketina mpasa. Kole Sumasia Nazareth Nzamba Solo Père Bomoy. Atiki bisote. Bongo samedi à les 10 après séminaire to bandi ma solo si réalité il y a parcours il y a pasteur de la foi d'être solo yango samedi les 10 à partir il y a 10h JFC Mbibato à l'entrée mobilisée et ça kitoko makasi et que ça la bien tout comme na suka liso na biso na Super Bowl na sous image oyo tozo proposer bino to sisa na biso ba notre père les 15 tozangate tozala wana rendez-vous sacré avec Jésus-Christ Nazareth le Dieu vivant et véritable tozala to comme ça coller sur Massia Nazareth à cause de la foi 8e édition. Merci à Claudine Mbala, merci à Bino Soulandi Biso Lelo, Yabino Yo, Rabi Mavinga, merci. Sika na bina nanga Sika na sepela nanga Sika na nyokwa mimingi na vi Sika na sepela nanga Sika na bina nanga Sika Bolingi matabisi Sika na bina nangai Sika na sepela nangai Yebisa muninga muda kanga yote toke Simba toke Sika na bina nangai Sika na sepela nangai Sika na bebela nangai Pesa mololo Moto kanga yote Moto pekisa yote Rugu Tuge Hey Sika na bina nanga Sika mama Sika na sepela nanga Sika na nyoka mimingi na vi Sika na salibo ye mama Sika na sepela Tuge
atuna bino motuna mama CFC atuna bino motuna bana de la foi atuna bino motuna obina kawapi la présence ya Yahweh obina kawapi la présence ya Yahweh opambola magawapi awana de la foi obala kawapi la présence ya Yahweh ozwa guérison wapi la présence ya Yahweh miracle zokota la présence ya Yahweh délivrance zopesama la présence ya Yahweh tika 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 na bina na ngai tika na sepela na nga tika na boma na nga obina ga wapi tika na tombola ya Tika na bine la ya Tika tope kisayote Tika Ana dinga Ana tope kisayote Tika na bine la jesi Tika na yamma la ya Tika bine la Pesa milolo ba Jésus Mama, tika na bina na ngai tika na sepela na ngai tika na bina na ngai na lebi mutu akanga yote epsa muninga kokanga te tango na nyoka maka ozalaka te tango na salaboy ozalaka te tangu na sanga kayo ozalaka te nzambe sa changer makambo wana alors tika na sepela loba nanga tika na sepela eh voilà you wanna mama tika na sepela na ngai tika na sepela na nga tika na kita momoke tika na sepela na ngai tika na nyoka mingi na vi tika na luwe obina kawapi hey Tamo lolo bangi hey tika na bina na ngai tika na sepela mama tika na yoka mingi na vi tika na sepela na ngai tika na yoka mingi na vi TV Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Bizo Kotozane, Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Nakasavubu, elle dit Nakasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business.
biloko ekomaka mpe tozwaka ekomaka mpe tozwaka. Pour plus de contacts, international. Agence FB international. Souka. FB international. Danger. FB international. Adega. Bana notre père, bana CFC, bana Codef, bana Nzambe nyonso na yeli bino sango ya sika sango malamu kolo Yesu Masia Nazareth Nzamba solo pe ya bomoi azana bomoi ne ko annoncer bino à cause de la foi 8e édition tokozala awa na terrain ya Bouddha et longo na l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres, Muto Simbiko Dakondima, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. N'engeze prévu le premier peu le 2 juillet na Sainte-Thérèse et ezali susu kunate et komi awa na terrain oya Bouddha. Awa na Bouddha première entrée na njilo kotika opusani muke omona na gauche wana terrain Bouddha bisika à cause de la feu kozala tunanga jour nini. Du 15 au 16 juillet 2023, 8e édition à cause de la foi, avec le porteur du Christ, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi, Awa, Ekobongwana, maternité, pour na bato bazoluka mabota, Ekobongwana, ambassade, pour na bato bazoluka visa, Ekobongwana, solution, pour na bato bana ba problème. Yaka boya boya na bengi binoto ya ebele Awa. Terrain oyo ya Bouddha toko bondele longo na mumbu na kolo pe toko mona loboko na Nzambe le 15 pe le 16 juillet à partir à 14h ngana oya avant na tongo déjà pona kanga place na ngali buto sala lokola ngai première entrée ka ya njili otunika terrain Bouddha c'est pour tunité o avancer ka muke na gauche au mona terrain oyo et sika wapi à cause de la foi que la 8e édition le 15 le 16 juillet à partir à 14h yaka avant to saisir opportunité oyo to kanga Nzambe na temps pe na circonstance Nzamba Mayata akosaka te alobaka ya solo le 15 pe le 16 ngana zanga na kozanga te yaka to bondele longo